Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Saint-Marc Tabou na Karine Mokonzi d'émission Saint-Marc Tabou a Kosibiso a tikale kotala clip wana te asoka soni pona kotala mbote ba papa ba mama ba ndeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas Saint-Marc otalaki image wana pe ozo continuer kotala yango pe ozo kabanzembo wana mais oleki na émission kitoko bongo e komi na suka yo lingi obebisa yango olobi otalaki te ozo kabanzembo yango na mais okanga miso et po ozo loba peke ezali vraiment vérité dans la Saint-Marc en tout cas kokosaka boye te po tokolongolo na liste ba saint tokotika kaka Marc Tabou oyo image ndengwana oyo yelengi Armand Mokonzi kutu atalaki yango moto liboso voire même aleki na émission balobi oyebi clip oyo ndeko nasali ezolobisa bato makambo ebele atikali soki ndenge nini est-ce que opieki conseil Armand Mokonzi alobi tosololaka déjà ntango kaka namonaki yango nabengaki yesi tosololaki topesanaka baconseil na biso na ndenge ya famille en tout cas nga nasololaka ne mingi donc Armand Mokonzi atalaki yango pe azo continuer kotala mais aza petit frère ya Karine Mokonzi voire même ye kutu atombaka moure ya grande sœur na ye koleka yo siko Marc Tabou eloko wana yo moko telami liboso ya Karine Mokonzi ozomona ndenge azali olobi même aza trop belle soki ndenge nini mais il s'agit boyoki eloko nalobi. Alors, si on marque Tabou bana biso, qui a tala yango te, elingo loba nini. Biso nyoso ba papa to kanga miso to ndenge ni. To kuma ko bina kaka papa mobiba ye to boni. Tala tika ba je marque Tabou. Yo ndengo zawana ndenge Karine Mokonzi akei o ko tala yango kaka na toilette eloba imoko Karine Mokonzi bo tala la kango na toilette. Mo kilango en tout cas, et ça vraiment lengi. Bon, Karine Mokonzi en tout cas, félicitations pour nous beta siko zouk. Alors, zouk wana na yebi ningi ozala te mais nazo préparer déjà on a robina parce que zouk bongo c'est marque le baliso zouk. Oh, zouk a ozoko robina yango te. Non, zouk ezala capacité. Kaka nde oyeba robina yango bongo kota na boîte yomoko soko bimi yomoko en tout cas c'est que oyeba bina te. Karine Mokonzi bete la biso yango Saint-Marc a continué comme la soy ce qui peut le coûter leki a kolongwa saint tokotika la kaka na Sainte Ingrid Kabongo mokilango en tout cas go Karine Mokonzi lelo atangi ba kombo ya batu wana oyo selon bino selo ye moko asala ko clasher na bango. Bon, ngai ti lelo na yebite soki Karine Mokonzi azako clasher na maloba nini otisi hoyo atiki koloba maloba ngote oyo abandako clasher le bango. Bien sûr alobi na wera aza koko na ye pona abimisa héritier aza papushi na ye. Donc soki koko bolobaka ke azako benga wera koko donc a expliquer ngo sikoyo na moni bisika Karine Mokonzi atika ko clasher le wera son te.
Bon, le kola yemoka lobi andimi yango asalaka yango, c'est qu'ils ont vérité. Oh, yemoko asali à se confesser. Bon, vous comprenez que le logo na lobi a tout beli. Alors, le kola yemoko a tout beli, a confessé, donc, ils ont déjà c'est qu'à l'obarayango, alors c'est bien. Mais pour vite, randonner modèle à l'obelaka, en tout cas, ils ont il y a somote. Mais les kambasomo oyekoya, ils allaient chroniquer, chroniqueuse, nyonso o bakolanda émission oyo. En tout cas, ceux qui bazali sima ya fali, bazali sima ya wera, bazali sima ya Fabregas, en tout cas, na yebike ceux qui ba émission nini ba préparer pour na kosala. Sikoyo bato pe bazali ba fanatique ya Karine Mokonzi, ba charge ya Karine Mokonzi, ba camarade ya Karine Mokonzi. En tout cas, faut qu'on prépare sikoyo boyeba ndenga kosalela émission. Bosi boyoki déjà ndenge yemoka lobi. Le kola lobi bongo, en tout cas, bozala sikoyo na méthode mosusu ya kosalela bino moko boyebi méthode kosalela. Ba oyo pe ba yina Karine Mokonzi, en tout cas bokota kaka maki boluka ndenge ya kosalela. Ngai nazozela kaka clip ami balé na tala soki ozala ndenge nini pe nzembo zouk na yoka yango tango mosusu ekotina na bala déjà avant. Pour zouk soko koti na boîte oyebo bina yango bien soko bimi kaka bongo en tout cas yeba oyebo bina te. Surtout okoko bima no yomoko mais soko bimi na mampuya mais c'est mampuya en tout cas wana nde eza problème. Bon, betela biso vraiment zouk total ndenge kokende. Clip lata ndenge kolata. Soko kochabila maboko milai tchakak. Soki ya maboko mipuse tchakak. Mais c'est marque à kotale yango pa komela soy. Pour li kambo alobi même moi ce n'est bisikaza aza ko seka voir même na kanisa panje kangami e bongina zalata pembeni na pakola e balsam. Marque Tabo au sekisi bato au kati bato bapanzi. Yo vraiment au raté biloko wana mutu mobi batali yango te me yoka ndenga zo expliquer. O tiki mabele penze zo mona. Surtout mabele wana e melisie soy. Alobi non, o penza il fallait na banda o mela yango na malembe nyos. Bon, wana kutu moina kota na ba détails zate parce que ngamu déjà na koya okanga ma crampe ya femme. Oh, Karine Mokonzi, en tout cas félicitations émission ndengo ningisi ndengo lobina Marc Tabo au PC ba réponse o esengela. Le kola yé aza teti alingi kolakisa ki aza professionnel ya média ayiko kota yo oyebaka koza leki nanga. Mais bien sûr Karine Mokonzi ayebiki oza leki na ndenge ya kileki. Il y a papa moko maman moko te voire même ce que vous avez cousin en tout cas au niveau même que lula au lula au lobby les autres non au ébi que vous avez moi sinangate non ou anezali ba tic-tac moko salaye ezali tozolo baki Karine Mokonzi o yebiki osa petite sœur nanga o yebiki yo penza o bongo za la moi sinanga mais batu bakolo o yebiki ngana tika nanga déjà homme seul o yebiki yo penza ozo melisanga soy bisika to vandi bien sûr même to vandi o lekinga kaka na mulai le kola pose ngambe boy en tout cas na ebika ndena osala okomata kaka ndengo mataki na Vespa mulai no boyeba na te mokilango en tout cas eza vraiment un lundi Marc Tabo ameli soyite mais ameli ni soupe mokilango en tout cas ayoki vraiment goût Marc Tabo olukaka makambo omoni yango olukaki o invité ye omoni yango tala doiluye iye apiklaki dans makutana na Karine Mokonzi ayebaki awa moto eza sans kutu basa l'émission mais apiklaki azo kima ko sa l'émission pour ce mona biloko azo dégager en tout cas et ko kimisanga ba lox mais yo Marc Tabo yo supportera biloko bongo te Marc Tabo oh kanisa kaka
landa même ata vidéo oyo wana kaka yo moko yebi ya yo na tchana kata Facebook nanga oyebi makambo leka mikolo wana après avoir komela na kolia bongo siko Karine Mokonzi modèle à bongo est-ce que oh marketable tika baye oza kotala yango se kotala oza komela soyi se komela oza kolula se kolula esa nango mabete continue na kolula parce que esengeli bongo soki Karine Mokonzi asalaki yango mpona kosepelisa biso après avoir obini papa mobimba tango pemaka soko olingo beta siko so moto coupé décalé otali yango en plus eza mpe coupé décalé to pantalon décalé même ozala mwa sherino moko zwi ntango boza na mbeto bokokobina so mouton bozotala mbala moko Karine Mokonzi oriokinemela ankoro bongo sikoyo marketable ozowanga na yango ozomibenga mpe saint marketable en tout cas kombo wana balongoli saint batikeli yo kaka ki marketable continue komela soyi continue kosupporte bilenge continue kokosa tozondimango te mais biso tozondimango même na koti na boîte naza kosenga yango bon lokola eza wana mosusu mpe oyo ya kala eza ya kobunga mais oyo ya sika eza kosala biso vraiment elengi mpo ntango ozosenga yango na boîte ou bien na bar moko eza lokola boîte donc dancing moko amoki ye neto ezalaka bakongole batieli yo mbala mo na projecteur atuka oza kotala yango oza komela nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.